Michel Mayabou. Lelo Awa, le juge Raphaël Akei, et c'est quelque chose qui doit interpeller Batu Nyonso. To banda ko banga bato bako iba misolo à l'État parce que bako boma batu ou bien to sala ndenge nini. Oui, lelo kona ko senga na bande konanga ba Congolais place Nyonso bozali. To senga autopsie, dès que le résultat de l'autopsie est bimi, batia la biso yango na RTNC to yeba qu'est-ce qui a tué Raphaël. Comme ça que tous les Congolais bazala quand même au courant. On ne doit pas rester comme ça dans ba flou, toujours les alliés continuer. Qui a appelé les images? Honorable. C'est moi le commandant. Honorable. Il est devant vous là. Père la c'est l'autre. Ah, père la c'est l'autre. Bango ba lexé biso père. Ah, mo boule bima ki ba soda ba kanga biso ba minoa. Biso ba bango to bomana. Alors, batu bosenga ki bango. Merci. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Kanda. Mwana Mboka, honorable Eliezer, Tomoni Awa, comme toujours, na descente, car on a la fidélité, nous avons élu Nayo, to ba Nayo. Message nini au Kosala, la population en général, au Bako Landao na minute, au Pambate, au Yusali, Yomoko descente comme animateur, Yamaka Maso, Mako le Kanamboka, Nabiso, fait sa information comme il se doit. Nous, les Baimboka va retenir dans ça. Bon, d'abord il faut retenir une chose. Que le Congo est comme un état moko ya maladie à koleka. Congo to komi kobanga, Congo toza l'est, et tout le monde a été surpris par la disparition ya Jijo ya Utikokufa. Parce que l'espoir ya ba Congolais nyonso izalaki akoye ba l'issue ya procès. Naye awa ko se rassurer naye ba est-ce qu'aza maladie? Azaki maladie, toi azaki maladie te. Ngana za munganga te. Na koti j'ai changé avec la famille. Balobi nanga que azaki koyoka maladie penzate. Certes, on m'a dit qu'il y a yoka ki mo fièvre le dimanche. Et le kinango le lundi bon monaki na procès. Kuna ba déclaration ezalaki mo ebele.
oyo bozaki koyoka, moi je n'étais pas là. Tango azongi avandi lobi ake musala hier mardi. Procès alaki lundi avant-hier, lobi mardi ake musala. Tango ake musala azongi ba 16h azongi na ndako na ye avandi. 21h ayoki mabe. Ba calculer ba moni que ça ne va pas, nde ba memie na centre ngana. Koko makuna muke vers soki 1h 2h muto akufi. Mais qu'est-ce que j'apprends na famille ba o ba moni cornaye? Parce que actuellement cornaye est à hôpital ya Kankokolo pour battre na cinquantenaire ba kuti qu'est-ce que j'ai dit? Cinquantenaire. Oui, na cinquantenaire ba kuti que place ezate ba memie na morgue ya Kankokolo. Et na minute oyo batu ba l'explication, les détails oyo ngana zo pesa selon l'information toujours zera autopsie. Parce que jamais tokoti kondima ata muke que la famille accepte ou pas, il faut basa la autopsie. Ça c'est clair. Il faut basa la autopsie parce que toko bana ko sila ka moko boye tozomona lokola maseki. Alors, il faut basa la autopsie toye basoki juge Raphaël akufi nini. Ce que j'ai trouvé atiki ata mwana mukolote. Mwana liboso soki 18 ans. Oya suka tiki bana ka misatu. Oya suka 6 ans. Mettez-vous à la place de la famille. Est-ce que l'État congolais a supporté ou bien va kosa la chaud et puis babosani? C'est ça le problème. Balobi tango akufi muke maboko oyo komi mwindu. Makolo e komi mwindu libumu evimbi. Faut toyeba quand même. Est-ce que ça coronavirus? Nde muto bandiko vimbi ça batu makolo. Est-ce que ça nini? Mais ce que je sais que juge oyo azalaki président, il y a procès ba congolais nyonso bazaki kotie la mutema. Alors, ce qui est salemi pour intimider la justice, je demanderai à ba congolais bazo kanga. Omoni liwa oyo, eza liwa ya famille te. Eza liwa ya biso nyonso ba congolais. Nous devons tout faire pour que ba tirer au clair liwa ya juge oyo. Ce qui to sali angote bande konanga ba kosilisa biso moko. Dozo comprendre te. Alors, il est important que pour retenir le Koan. Voilà le rapport que j'ai eu ici. Donc tout le monde, dengue toko lo baboy. To éviter na kokufa la minute qui suit parce que tu dois comprendre le soute. Ngamo ko lobi baloba kinanga ke ba publier ki na groupe WhatsApp mo ke bazo monter le comment contre de Eliezer. Yani tout comme ndenge na zo bima boko yo ka peke ba éliminer parce que ba lingi muto aloba te, ba lingi vérité bimate. Donc c'est un peu compliqué. C'est ce que j'ai trouvé ici, voilà. Honorable Eliezer, pour nous aussi, message nini pour lancer naba électeur na nyonso à travers la République, tout le papa maté, et ça la batumisu sur vota kayo indirectement, naba poto partout dans le monde. Message nini pour lancer pel sur naba kondiamboka ainsi que ba animateur ya ba institution pour la yo na minute. Na koloba boye. Omoni awa. Batutu a batu ba utebele même bande kona biso ba caméra oyo et ya ko filmer pamba te en dehors ya kozala ba journaliste bango pe baza ba congolais ozomona ce que moi je peux demander aux congolais bande konanga mutu moko ta senga nzamba tinda ye congolais mutu pe ya komonela muninga azate mutu pa ko silisa batu nyonso azate lelo soki comme les juges toyebi baliwa se banda kyao to bandi ko soupçonner. Je dois vous informer une chose. Ngai na sololi nande komoko asala kana présidence lobi bake ko sala bango be examen ndenge baloba ki wana o corona ezobom ndeko wana lobi nanga ke bake ko kuta bango na ba mercure na nzoto mercure okota na nzoto mutu ndeni. Donc c'est la même chose que nous apprenons ici. Lelo awa le juge Raphaël Akei et c'est quelque chose qui doit interpeller batu nyonso. To banda ko banga bato bako yiba misolo à l'État parce que bako boma batu ou bien to sala ndenge nini. Oui, nous attendons que la justice et sala musala nango. Mais loko na ko senga na bande ko nanga ba congolais place nyonso bozali. To senga autopsie dès que résultat ya autopsie est bimi batia la biso yango na RTNC to yeba qu'est-ce qui a tué Raphaël. Comme ça que tous les Congolais bazala quand même au courant. On ne doit pas rester comme ça na ba flou toujours les ali ko continuer. Merci.
Appelle les airs, le pango. 100% congolais. Voilà mon amour, le pango. Qui a appelé les images? Non, honorable. C'est moi le commandant. Honorable. Il est là devant. Il est devant vous là. Bagi moto epela, c'est moto epela pe pona biso peuple congolais. To souffrir te. Mais Kabila pe so pa lingi biso to kufa Félix Tshisekedi aza pona ye. Ye pa okanga makochimbela. Merci. So aposa biso to kanga kamere biso moko. Batikela biso bango. O mo biso bango to bato batara bandal biso yo. To ko mamola e makofi. O mo père na biso. Père na biso c'est loté. Ah, père na biso c'est loté. Bango ba lexer biso père. Ah mo boule bimaki ba soda ba kanga biso ba minois. Biso bango to bomana. Biso toza ba combattant ya corruption. Tolingi toloba kaka pona mabe o elega na mboka eleki. Liwa ya juge naturel ou a tranché qui a fait il y a 100 jours, il y a chef de l'État, Oyo, Kamere, ou Azala qui dit il paraît à Ibimbongo et Belé. Mais, tous a surpris, juge Wana a Koufi Boye, d'ailleurs l'Obe Azalaki, là-bas 23h, Azaki bien, mais Aïe, Azaki démoralisé, dépaysé, tout comme moi qui est, Nabutu, Moutou Koufi, et après, j'ai un quartier, na manière na bango ya ko défendre makambo batale babino bato bayibi mbongo na mboka bato basali mabe bakoboma motu o ya malamu boete biso ba jeune quartier baluki moyen basala bapine batumba bapine pourquoi eza manière na bango ya ko protester parce que même na constitution toyebi ba jeune bazana droit pour protestation basali mobulu te bato basala mobulu na mboka bango bakanga bango te lo ba député bauti ko bunda kuna na assemblée baye bakangi bango te ndeko Eliezer amoni mabe ya bato na biso ba policier o bayebi mobe côté baye na place ba faire disparaître bato parce que tango yo kuti mobulu basala gani beta mo eloko moko bato ba panzana c'est tout bango baye bakomi ko kanga bato bakangi ba beti bana ya bato sérieusement ba traiter bango batiki makambo bayaki ndeko Eliezer awa aye awa po alandela makambo bakangi bana wana babimisa bango parce que bana ya bato basali eloko te baza na droit kotala ye non juge naturel akokende boye te baluki moye base protester ntango mobulu esali ndeko Eliezer ntango bayebisi ye ayoki mawa bino tikana ye anakoma awa na susiat place bakangi bajeune ya quartier aluka moyen asolola babimisa bango parce que bamama na bango baa na bamoyen te biso bana mboka tosouffrir bato baolala banzala bato baolia te bango baosala makambo mabe kuna na biso tosouffrir.
Merci Mingina Baimboka, un internet partout dans le monde. Oh, vraiment, pour la nation des bandeliers. Plutôt comme la personne à Souka, vraiment. Merci Nabino pour la fidélité. Nabino, bon, mon ni vraiment. Moi, Namboka Eliezer, Akomaki Awa, na place Oyo Matange Zalaki, Sikawa, puis Oyo juge président. Oazaki vraiment, Kolandela, procès à faire il y a 100 jours. Il y a mon Namboka Vital Kamere. Le Lengenini, Torobengango Nini, assassiné. To akufi na crise lolenge nini biso nyonso toyokaki ke non ndeko na biso akufi mwana mboka akufi nde toyaki na tongo nde toyaki vraiment na tongo maba image ya tongo vraiment biso toboko lakisa binongo parce que vraiment na ba chaîne mususu na ba autre chaîne déjà bomona kango yango biso vraiment toboyi ko lakisa bino mais to meme bino ba image eza spécial ba image obo komona lolenge kani mwana mboka Eliezer leraye awa ayoki doléance ya bana quartier kena tongo wana bana quartier bazolela papa na bango yana bango ndeko na bango oya tikaki bango bazolela boyebi kande ba jeune ezala mo bozolela mena mwa loyenge mukie mais la police ekwela ki bango e kanga ki bango betaki ba masasi pe kanga ki bango e kende kotika bango na boloko. Mais pour na souci toujours il y a peuple congolais au moins na mboka ndeko Eliezer tambwazala ranango ndebo mona kindenge nini akumbana kiti na la police oza na wenze ya wenza baluba wana na chibangu na wenza baluba akoma kiti kuna pe aliberaki bana mboka nyonso tu o bakangaki bango na la police wana yango bana ya bandal bapesi ndeko Eliezer merci mingi yango bongo tout monde ba image oyo to tikola ki sabino vraiment merci mingi bozaki bele pona kolanda biso vraiment là je vois na pesi non mbote non équipe technique na ngana sima caméra to mona Sele Mbaya bunde mutazaki na sima ya caméra vraiment pourquoi pas à Michel Mbaya bo babi l'homme unique Michel Mbaya Boulon Minique, merci Penayo vraiment pour la confiance. On continue toujours. Copé Sabiso. Alfantingi la brésilienne. Dodon toi di lilingi ya nzambe harmonica arc-en-ciel 7 fois parfait tunga na tunga bayo kaka douleur wabex mafunga vraiment wandi l'homme de Weston babi l'homme de Dieu moto na nzambe vraiment vraiment ngana bino vraiment na moyo kwa to comme na suka na bosani penza balobi Richard Kanza bambote na yo esikoza ozolanda ngaka bambote na yo esikoza nebiki ozolanda nga na minutes. Restez toujours sur Congo Gold Télévision. C'est parti. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa. Michel Mbaya